merci et c'est une fois de plus, ça m'a confiance, on continue toujours pour encourager biso na bitumba o doza kobunda iza ko sa biso isengo mais sengo na biso nanu et komina nous te parce que to libérer na mboka na biso te na kati ya occupation o dozali déjà moko ya babundeli ya mboka o boyebi bo soutenir ka bolingaka na ba bitumba o Bruno Mimbenga bundaka yango toujours continuer toujours couper Sabino merci ba ndeko ko bozo pesa biso confiance parce que ndena bisaka bino chaque génération ils na sens ya komana mo biso ba Bruno Mimbenga to ko bunda bitumba o bo par vocation ils ont le coup ba jeune misusu ba bi eloko ba ko sa te na mboka ndena za ko bisa bino awa boy tous a déjà se préparer pour la activité ya munene oyo tokozali boso ya ambassade ya Rwanda bisika oyo tokende ko yebisa Paul Kagame ko kanga ambassade ya Rwanda et puis ko bengana ba Rwanda nyonso o baza na kati ya Congo ba Rwanda nyonso o baza na kati ya Kinshasa ba Rwanda nyonso oyo boye baza kuva na kati na mboka na biso tandis que bango ba moni que Congo elingi ekuma ya bango yango wana tozana ba démarche toujours administrative pour na koluka ndenge nini to sensibiliser ba jeunes pour na koluka ndenge nini pour mobiliser ba jeunes ko longola bango bisika to kozala parce que yambala one azo ko bisa bino bandeko ba kongomani o bolinga ka Bruno Mimbenga o boza ko soutenir biso na ba losambo na ba appui na bino na ba aide na bino na ba conseil bo soutenir bituma na biso yango wana mission za moko occupation na kati na mboka na biso il faut eloko wana ici la d'ici 2023 ya mwana bozo ko mona tozo ko travailler arrache-pied biso na bakulutu na biso ale bolojwa bandeko Merlin Vuvu bandeko otoza na bango ba mama Osea bandeko Lumumba oto simbani main dans la main parce que il faut to bâtir Congo nouveau il faut biso toza ba bâtisseur ya mboka ya mwana boko mona tango nyonso to ko simba o ya simbi mwa Congo o ya simbi mwa Pau o ya simbi mwa Mbeli o ya simbi mwa Ngoma o ya simbi mwa Boy pour que to libérer mboka na biso na kati ya occupation lelo oyo bobo moni Félix est très affaibli dans sa koyebisa bino Félix il est vraiment kotala elongi ya Félix il est très affaibli na maladie pour vous dire que ndena ebisaki bino awa boda le jour passé Félix comme il est très affaibli par la maladie oyo boye aboyaki koyoka volonté ya Nzambe aboyaki pe koyoka volonté ya peuple akei kosala coalition na ye privé ye na Kabila pona ko croire que eloko o Félix asalaki amonaki danger na ngote amonaki conséquence na ngote après avoir pression ba kulutu nga wa ya Mboboke tu kulutu mbote bisiko zali na Belgique na ba général eso ba commandant eso mbote lelo bomoni ba chroniqueur lokola ba Christian Bosembe pona koloba tant ba kulutu bokaso ba si réellement Félix azali abima to ba monayi maintenant nazo bisabino awa Félix est très affaibli plus que même Mobutu. Yango ana tozo ko singa bino bana Congo. Ba policier bazo futa malonga te. Ba policier espoir na bango ezepa na biso ba Bruno Mimbenga. Ba policier espoir na bango ezepa na yo Congomani oza ko bunda pona mboka o pour que notre bâti Congo nouveau les bâtisseurs na pesi kutu na ngale bolojwa. Mbote bisika zali. Des fois ya Félix e banaki mukoloba Kabila andimaki ko pesa Félix est le pouvoir le mokonzi ya mboka mokola investisi ya Félix bomonaka Félix akoyaka na kati ya na mabele pour vous dire que non Félix n'était pas préparé pour enchaîner mboka Félix a osala ba arrangement na privé na batu ya perdre na Kabila atalaki conséquence te yango ne nazo bisabino oyo boy peuple congolais to bima na distraction peuple congolais to le mwana kati ya makambo autre bato baza ko mema biso ya mwana dans les jours à venir bande ko moni est soi-disant pasteur tant on a bisa bino ke ba pasteur o bino bochaka bango confiance ba biso baza ba homosexuel ba biso baza ba pédé ba biso baza ba ndoki tatu ako finga ba congolais ke ba congolais baza ba sauvage bande ko na biso ba tetela bande ko na biso ba diaspora bino bozali banda toza ba congolais botala ba pasteur ba ko finga biso ke toza ba sauvage na motetela na moluba na congolais na mungala na muswahili ya mwana nazo bisabino bo bima bo se désabonner même na chaîne ya mwana mobali wana Francis Tatou ya mwana bomoni biso déjà ba jeune ba résistant to ko sala déjà lettre auto kendo ko funda Francis Tatou azo ko mimona nani na mo église na yo wana eza soki na mo ba quelque ba jeune et puis ba jeune oyo bo bande kulanga ba tetela bino bo sambela na église ya Francis Tatou ndoki franc-maçonnerie maraboutique ba ko finga bino
Bon continuer ko vana na l'église oyo boy. Bino bozo croire que no bino ba jeune congolais, biso ba jeune congolais. Bozo croire na ba pasteur o ba kota ba na ba kiss. Que ba ngonde mutu ba ko délivrer mboka oyo. François Tatou, c'est un collaborateur rwandais touchi. Akena ko zombonga ba rwandais. Ako kabola bino ba ndimi na kati église. Si vous croyez que mboka Congo pona ko libérer yango ezo senga ka ba pasteur bande ko ngai temps il faut beaucoup prendre langage assez du temps. Ba pasteur ya mabe to sana bona Congo ebele. Yango wana naza koloba tangu biso to ko munda bitumba oyo boye. Tanto ko mi benga ba résistant, eza résistant to sa okaka te pona ba Rwanda mais to za ko se résister pona ba to ko ba jara ba pasteur ya binzamizambe o to sana bangolelo o. François Tatou yoko finga ba douter. Combien de fois au divorcé arabe? Na même église na wana za daire na bandimité na leka na wana na 10e mairie na mona za bandimité. Tu te prends le courage ya ko finga ba congolais bande kuna biso batete la. Bande kuna ngai. François Tatou doit répondre ba acte na ye. François Tatou, c'est le représentant légal à Lucifer, représentant Paul Kagame arabe. Ba se camoufler na sima ya église. Ba collabore ba Félix bango tuna keki na bangwana. Na ba musicien oyo boy, ba musicien ba komi kulata ba polo ya fachi ba kubetela ye maboko. Ah! O mboka ndenge nini na komona mboka komi kele salite mbule beti na Kinshasa. Ngobila ko sakana mbongo ba congolais tandis que na est na Ituri kuna na Kivu bande kuna ngai kuna ba kolala malamu te bana Congo. Bruno Mimbenga to ko bunda bitumba. Boya totonga Congo, to ça la révolution article 64 ndé yango ko za la mise en application. Parce que biso tozana mayele oyo yango toye nango savoir faire na biso poto to ngamboka na biso to bâtir mboka na biso. Niveau ya classe bato ba ko diriger biso niveau ya classe 0. Papa mon incompétence à Félix et Mukolo ba ça qui investiture curriculum vitae mukuse ba bien au CV. Bazouzi ya cour constitutionnelle. Ba bisa biso kaka. Félix ça ba na mitano moi aussi naé et puis naé mais parcours il y a classe à Félix batika ko edisa biso te depuis il y a problème et banda moi mais biso to kolinga keno na Congo tango to kobimisa mbonga biso na kati ya libération na kati ya occupation ko benga na Rwanda ndenge déjà to bandi processus oyo boy mutu avance à la présidence de la République il faut te ba parcours scolaire na yo parcours universitaire na yo on suppose que non univers mutu azana quand même maele na ye nyangwani efumwami ayebi makambo za koleka na kati ya société. Il y a des problèmes avec les fonctionnaires, il y a des problèmes avec les militaires, il y a des problèmes avec les étudiants, il y a des problèmes avec les enseignants, il y a des problèmes, il y a tout. C'est ça le cas où tu as Félix. Banque rang compliqué. Gouverner, c'est prévoir, coordonner, contrôler. Mais Félix ne prévoit absolument rien. Il y a des conséquences pour mon professeur Nangavle, puisque vous allez présenter ma condoléance Nangai. Tu vous en matanga wana. Bato baza ko gouverner mboka baza ko prévoir eloko moko te. Makambo ya ba station ya ba carburant oyo Félix atondisi ba station na bande kuna ba tongi ba station lobby awa boy. Et sali mama na incendie na de bonhomme na matete. Bato ba kufi et belé plus de 100 personnes na incendie Salem. Félix a ko ça du populisme. Beaucoup monde na ba réseaux sociaux wana ye moko na noza ko bela. Très affaibli na maladie. A ko contrôler eloko moko te. Pouvoir ça, pouvoir. Il ne fait absolument rien. Planification, c'est du populisme. Donc Félix a une mission, il a démissionné avant que le peuple soit picolé, il a été Christian Bosembe. Jeune moko bandoki, collabo. Mboke ko kenemabe, Christian Bosembe azana po betela ka Félix maboko. Jalelo. Tandis que kune pas na boende ma ezalité. Kune pas ba Christian Bosembe. Bana ba bi lotiri kité ya ngana to ko mettre bino ba Christian Bosembe place na bino za prison tant to libérer mboka oyebo bino na ba Christian Bosembe ba journaliste nyonso wana ba chroniqueur bino boza ko désinformer au lieu peuple là na makambo malonga o biso to koloba bino bo ko kosa peuple na ba etando yeke ndeko bota la bisika bato ba ko mboka yango wana biso to lobi tant to libérer mboka na kati occupation il faut to ba mutu oyebo parcours na ye asala wapi. Parce que Félix aloba yango atikala ko sala te abana ko vivre na salaire ya mosi na ye azala ki infirmière na mikili ya Belgique yango wana ba dégâts wana nyonso ba gaf
de bomoni Félix amemi yango na mutu ya mboka parce que il n'a jamais travaillé premier musala à Félix ay kozwa na présidence de la République ya mwana boko mona ba réalité nyonso makambo tout Félix a kokuta nango et koleka eka na miso pai pourquoi parce que le monsieur n'était pas préparé ya mwana to ko ba keno compétence à Félix asanga akanga Sénat awa boy sous violation à constitution mboka na biso bomoni prend place ses compétences ezali ba député ba ko ebeloko ba kosala te ba ko kabola mituka bazwi mboka lokola esika na bango kosala cop to komona Zakari Bababaswe tant que tu as bien que Félix n'est pas le président botiaka biso tembe ba vidéo tamboli Zakari Bababaswe na Félix ba kosolola ah Félix akobenga emola ya kobenga Fati Beton ba komi ba master Zakari akoningisa est-ce qu'un président de la République yo mutu pamba mutu moko zangati na chroniqueur moko ba silangala okoningisa un soi-disant président de la République loboko ya mwana boko mona tant to ba no Félix c'est un incompétent bato ba kotia biso tembe Félix est un mauvais gestionnaire ako gérer mboka mabe ako contrôler le comment côté planification makambo sala kinyonso mabe aina projet en 100 jours ki moyibi aina projet à Chilejelu moyibi projet ya 145 territoires dans la zone Sabino awa mbonge mimi déjà une affaire à 300 millions de dollars américains seulement pour la 25 territoires botala moyibi ya batu oyo boy botala régime oyo boy ezanga mawa tandis que na masina nzela atre kufa na Lonja aérodrome malonga ezate na Kasai bana bazako kufa pona nzala mais ba ko bimisa mbongo ebele tandis que misala auto mona déjà ba projet Chilejelu ba projet à 100 jours ba projet belé ba bimisa awa bona ba kombo na bango mbongo yiba maka jusqu'à ce que komona ba yibi lokwa ba wili ba kunga na kati assemblée nationale peuple congolais boya to sangisa maboko. Plus grave encore, c'est pour ça que attention à la prestation à serment à Félix. Cour constitutionnelle est compétent. De fait, déjà, il y a une confusion à combo à Félix. Donc, c'est ça qui est sous mon côté. Parce que la Cour constitutionnelle, Monsieur Félix et Antoine Chilombo, Tshisekedi. Maintenant, si je Félix et Chilombo, donc contradiction seulement la carte de Makambu, oh, Bonyoso. Bande Kunanga, Congolais, Rwandais, Sekabiso. Ba komona mais Bruno na mboka na bino vraiment na Congo kuna est-ce que batu vraiment maele bazali ngana bisi bango oui batu maele bazali parce que génération bomona ki wana eza génération oyo boy babandai kozwa ba jeune lokola ba marche pied na bango nde bazozo ba jeune na ba parti politique na IDPS ACP lo ngobila ko bimisa mbongo ba ya province oyo bo ba député provinciaux basala kamusala mboko te ngobila zo bango acha bango na poche ya ngana bisi de ko nga bino oui certainement. Il y a des jeunes intello, bah comme on a pour n'importe quoi bango. Biso obu, so que ça qui pour na ba corruption na bango ba kanya kaisanga mutu na makulu. Tungali to kende kuna. Mais to lobi eloko wane ko sale mate. Quelle que soit la pression ba côté ya biso to za na logique. Bruno Membenga za na logique nae ya ko bunda bitumba na ko gérer mboka obo ti na logique nanga na ba ndeko ba ko soutenir biso na bitumba o parce que nous avons un cahier de charge to za na programme plan d'action na biso to ko banana secteur nano. Il faut sécuriser ba congolais. Plan na biso na liboso ya mwana biso ba na domaine na la sécurité. Il faut qu'on intensifie la sécurité et la sécurité à ma casse. Service de renseignement na biso et un service vraiment équipé et basé sur le matériel nécessaire parce que mboka soki sécurité za fragile kwa eux za lelo o. Conséquence na yango. Yango to komona état de siège. Échec. Kuna ba ko boma ba congolais Félix na Bisengo. Yena mosi na bisika to ba kotambolaka Félix azongi na mboka ko kotambola ye moko te mosi na ya kosimba ye lokola ndenge ali bonga za na Gabon. Il faut comprendre le langage et signe du temps. Félix c'est inutile à cause de la mutu moko lokola Félix na mutu ya mboka mais to lobita que Félix aza inutile lokola président ya mboka mais aza utile lokola moko ya ba ibatu. Félix est affaibli. Il y a un bengi sur mon Congo. Activité tous pour projeter tous au sein à bateau tout bas pour se joindre à la biso. Tous au bengi saboya tout ça là les bâtisseurs, les labourer ses enfants, travailler, pêcher partout, repasser où la main ne passe qu'elle repasse. Il y a un biso tout ça pour ça. Tous au bengi sabino ba congolais. Na tamboli na kisasa na moni ba jeune na si ambula.
une faible mobilisation pour 5 000 francs. Pourquoi le monde à Congo ozangi courant, ozangi mai, ozangi musala, otambola kate pour na biloko la. Mais bazo so bino boko yamba Félix, o collabore ba Rwandais. Muto ateki mboka. Souffrance otoza ko vivre o. Qui à la base Kabila na Félix yango tolobi biso tangu to kobimisa mboka na kati ya impasse oyo. Na kati ya ba difficulté otoza na ngolelo oyo boye. Il faut batouana bazala juger, bazala arrêter, traiter et conduit en prison. Félix a trahi Mboka. Il y a une violation à l'article 61, 91 à question Mboka na biso. Félix n'a pas un projet. Mais biso oyo boye. Tant tozo sen na bino makoki, toza ko sen na bino lisungi, toza ko sen na bino maboko, boya to tambola, to bengana ba médiocre oyo boye. Ba jeune congolais passe na motema na kolela ngai. Félix alongoli alias Abouaki, ba jeune ba koyembela ka Félix Belton. Kuna pepe perdre za ko mobiliser ba jeune. Kaka ba même ba jeune wana okuta bango na ba na FCC, okuta bango na Union Sacrée, kaka ba même ba jeune o nazomi tout na relèvement toza ba jeune ndenge nini. Na yebi ke na za pasteur to ka ba faux pasteur ko ba Francita tout. Ba pasteur ba bazo tika mitakana bango na ba réseaux sociaux et puis bozo continuer kokwa na bango. Mais biso ba bundeli ya mboka, tozo bengisa bino ba jeune. Boya to bunda pona mboka na biso pour que bob bimana kati ya manipulation o likula ba 2000 fois ba kotambusa bino na ba binzambi o boy et kangi ba jeune belé ba ko bunda pona mboka bango te. Aucun pays na monde ezo développement yango na koyoka ba prophétie ya lokuta o Francis Tatou a kopesa batu 15 000 ko escroquer batu. Mboka etambola kana musala, mboka etambola batu baza normal lokola biso, mboka etambola batu baza consciencieux lokola biso ba bino mimbenga, ba kingi ba mama océan na ba ndeko kabuya. C'est ça. Plan na biso ezali tant tozo mboka na domaine agriculture. Beaucoup monde na ba plan o biso to ko appliquer on ta ko na pouvoir. To ina na domaine de sécurité. Ko équiper ba soda na biso na minduki ya malonga. To ina domaine d'alimentation. Après on a to ina domaine de politique et créativité d'emploi des jeunes. Oh ba Christian Bosembe baby makambo na te. Félix Mara touré par na bato ba Christian Bosembe. Casting ya Félix, ils ont mabé. Planification, n'en parlons plus. Prévision, rien du tout. Et que le Kabakabo, puis, je vais faire Christian $500 à bandi kokumi sa Rwandais. Mais au Christian Bosembe place na bino za na makala. To fungo déjà université, to fungo déjà bisika au place na bino to bumbi na makala. Bande ko ba congolais. Ils ont malédiction à cause na mutu kwa Félix na mutu ya mboka. Ils ont malchance. Mais n'abi que espoir ezali lisusu. Parce que bozui biso ba prino mimbenga bato to ko bunda pona mboka. Congolais ko bungisa non espoir non parce que na makambu tu nyonso nzamba salaka atiaka provision, apesi petit et puis apesi ndenge ni to changu biso ba prino mimbenga ba papa ale bolojwa bande ko trésor king ba merle ba maosia to ko tonga mboka opo na befort to ko sala. Donc seule façon biso to ko tonga mboka na biso ezala nzela révolution na article 64 yango soki eza application. Mais n'habite ceux qui te tokocha en application. Parce que Bruno Mimbenga na bengama na politique par vocation et non par profit. Yango beaucoup mona nazo mi pesa nazo bunda nazo ko sensibiliser ba jeune. Le quoi lelo na uti kuna côté ya matadi kibala ko sensibiliser ba jeune. Lobby na ko za côté ya Kisenso. Eza musala yango to za na besoin de soutenir bitumba oyo boy. Parce que ceux qui totiki mboka ona mboka Félix na Jatini Ngobila ba bomi mboka. Insécurité, ba Rwandais bazo kota bazo exploiter ba minerais. Kotona bazo lo bangote, tozana ba Rwandais na kati ya gouvernement. Ti siko rapport mapinga esa musana ngote. Justice transactionnelle au Félix Aloba. Tire le oyo boy. Komba ba Jean-Pierre Bemba, ba Rwandais za na kati. Félix babise ko meka osimba dossier wana. Est-ce que bon na Félix akolo ba makambo wana? Bandeko. Mboke za mabe. Mais Francis Tatou to ko traduire en justice. Ba tete la tout. Boza simalanga bo soutenir bitumba oyo boy. Na ba moyen na ba makambutu pour que Francis Tatou to kanga église na ye to benga na yazonga na Burundi. Francis Tatou azana race ba congolais. C'est tout Rwanda na mboka na biso. Awo finga biso batete la nengo wana te. Bana batete la bino nyonso bisika bozali bo pesa nga confiance. Déjà dossier to saisir yango to kende ko porter Tatou na justice pour na insulte o afingi biso batete la. Yango wana bandeko ndena bisa bino. Félix est très affaibli. C'est la meilleure façon à démissionner. Mais à démissionner, tant que vous libérez mon cabinet, vous occupez Kanga Félix, place de la justice, na Kabila, na prison.
nde na bisa bino toujours liboka pilipili esila so na mokolo moko te numéro ezali wana toza na besoin ya lisungi na bino pour que activité ambassade ya Rwanda mutu na mutu akosomba kadena na ye po tokoya toyeni toyeka kokanga ambassade ya Rwanda kozwa baronde to baza na kati wana soki bakobika soki ekosukila bango bayebisa wana bango nde kosuka bandeko na biso akasa badecevoir biso bapaster tout kasa ye mitakala etikali kaka mutakala Christian Bosembe ebima na nini na bareseaux sociaux Mike Kalambai mutakala Moïse Mbie mutakala Mukuna mutakala Burundi oyo ya Francis tatwa kofinga ba Congolais donc batwana tout bilo boso kwa na ba pasteur oyo boy moi je ne crois pas na makambo bizamizami prophétie te yango nde ko bimisa boka na biso na kati ya makambo c'est le loko ko croire que nombo ka biso ebima musala détermination courage oyo biso tozi yango toko risquer butu moi yango nde ko sauver mboka na biso bande ko bo soutenir biso parce que tozo préparer activité munene liboso ambassade ya wana après wana ba activité nde na bisa bino toza 2022 il faut ba activité makasi salema numéro ezali wana oyo ko sunga biso Bruno Mimbenga misala moi les suki no $1 $2 $10 c'est là ba possibilité za nango pour permettre biso tout ça sensibilisation na lenge singeli plus 243 81 73 11 702 bande ko misusu bolimbi si bozo benga nga bozo komela ngai to so la bien te téléphone ngeza na problème mukona zaka menacé pa ba policier ta na ozonga na butu téléphone ngai panza na za téléphone vraiment ya malonga te nde bozo mona ma biloko monsieur za ko sala pour que to so na bino comme il faut mais na yebi que bitumba na biso nanu eza ya libération ya mboka boko soutenir biso to simba na pour que non to mboka na biso to kenda yango ekenda liboso plus 243 81 73 11 702 wana nde tout moment ko komela biso idée na yo apport na yo orientation na yo stratégie na yo et vous appelez les bienvenus soki nzamba lingi to kudana bino lobby na même numéro ingeta